Vrai ou faux, Materazzi au kimilien no ya répétition pour na bina fila qui na rep. Faux. Voici. Faux. Na yeso vérité o bat balbi pour na yo. Bina fila qui na répétition pour ko tali siko yo répétition. Aya qui na lié au répétaka. Il pas senga no répéter na yango yo bangi na o makambo o kimi o sunoli yango komino koto. Yango na bangi makambo na kimi kasi. Conseil ne kopesa ba. Bana ngana bisaka ba vie courage basala ngo ezana bien. Ba finga na ba. Oui. Ba ngo baza ba vie faut ba pesa ce exemple. C'est ba vie ba finga na ngana ça vie courage karati. Ndeni. Chana idée nini? Yo mona ndeni. À travers bon yo mona leka ba tutu. Ya génération na. Na baza tout batikela ngane mambo yemba pena na musique pena tu ya on a tout na matériel on musique âge na. Ba tutu le gara na banane. Réaction Materazzi. Acoustique ya Ferre na Kabose. Yana le kemuni. Ah. Atayi moko. Yange leki ya bongo. Bino ka ba misaka na Materazzi. Te Materazzi. Ça lo bien. Oh, atayi moko. Pour le bita bo bebana, o komi o vieux wana boy. Est-ce que ba tebe ba pesa biso ba chance te biso ba Materazzi boy. Nani a légui Materazzi, biso pesa biso chance. On a pesa chance Koffi Olomide. La légende Koffi Olomide. Bon, on a olo nanga lo babor mo ko déranger ba tout mena lo bango. Bokota. Famille Houston. Ningeza boye. À bientôt conteneur ya Aleppo Tumbi. Ils ont qu'est déjà. Ba biloko ya mo déjà la kiya ba yo tika tout so. Auto que ni ko bomba, est-ce que toujours bomba? Les Costco Zali sont dans la carton na yo. Ils ont la valise na yo. Ils ont la matela na yo. Ils ont la mutuka na yo. Ils ont la monteur na yo le bique. Ils ont mis sous. Ils ont la posa et que des RDC. Donc mois prochain, bilo go zobima, ils ont que des RDC. Yaka ndeko. Otika bio na déjà donc ngeko kingo koki. Mais la minute yo pour le minute ma caméra bandi déjà. Tout que ko baka. Ils ont compté déjà. Bonjour, bonsoir, chers internautes partout dans le monde. Bonjour, la nabisona émission Kitoko, émission Tolo Beleyango, Lilo Toketibo na Katia Komina Bandette et pas une imité Kokuta, les grands artistes na Kombo ya Materazzi na benga kibongo, l'homme de confirmation d'amour. Pas nini ici kazo banda ko sala rep ne asika, je pense que vous comprenez tout dans la chantier aba ça misala. To e bon kokuta na ye poto ko beta masolo ebele actualité belé pour na Materazzi, je pense que ba spéculation est un mingi pour na Kombo na ye. Batune sur porte au bosenga kingai Christian Tiku anti-choc na le kilabino Materazzi obino boyebi ça moi na kitambo mais lelo ne to retourna pourquoi Materazzi akima kitambo embrassane bandana lelo to retourna li solo ya confirmation d'amour promotion zati mais banzembo kitoko sans plus tarder na monopoliser parole te na koleka bon on a invité nanga. Bonjour président Materazzi. Bonjour Nayo et puis bonjour na batutu ba Holanda biso partout dans le monde entier et puis na pesi ba bon guérison na ba famille oyo pandémie et déranger ba famille na bango ba bon guérison puis mes condoléances na ba to ba perda bando na ba na pandémie oyo et puis message ezaka plus batu ba la décollage Jésus bima déjà à bientôt ba sa musique mo ya propre ya goût. Merci Materazzi, je pense que partout dans le monde bazolanda biso boyebi sa ngana lo kelabino Materazzi lelo oyo tozana ye na yema ko kangema arrache pe na kati ya répétition sikani na komi ya sikazo répéter ba fan na yo partout dans le monde balinga ba yeba vrai non ezala nani non ngeza Alex Kapiamba et puis si on non ngeza Materazzi mais on dit ça zosko makam si on Materazzi na la pesa si on non ngam pesa ngo je me souviens bien ezaki masana ngo Redi Mazoa à moi na cinquième il te pesa ko mbongo ezaki na ndobeta no kese mo ya quartier na biso mais na ndoba ba vocal mo bo héritier otana be mto imana disque yana le na longola ngo masanga pesa ko mbo ye Materazzi yango etikalanga tile. Merci Materazzi lelo naza vraiment na yo tobeta mo li solo mingi album. Je pense que auto sala bansembo kitoko batu tout ba sepela nango on ezalaki bongo première piste na carrière solo na yo
mais et le comment étrange ba fanatique no partout dans le monde puisque ngana ya na kombo ba fanatique na yo o balingaka yo balobi lukele biso Materazzi o tuna ye pourquoi promotion album ezati bon album na ngana ezaki match facile et puis ezaki essai technique là na longo mouvement na biso et puis na signé ko ça l'album ezaki mo pas si ngana comme ça facile on appelle ça album comme match facile et puis ezaki essai technique c'est qu'on est au album. Ce qu'on est au album na combo ya décollage mais batunyo sto bazo déplorer pour la combo na yo ou betante mo kitoko nzembo ça la succès o ba fan no so balinga ngo confirmation d'amour bat bangi ba yeba na tekela ko banzembo na ngana travailler na ba parolier et puis ngamo pe na sala banzembo et na sangsa ba idée na ngana plus na bato travailler plus na ba guitariste ko bakse na pe idée ngana ko pese katam so nzembo ya ngoyo a bakse na idée toke studio ingénieur pa bakse idée parolier papa pesa idée c'est ça ngana travailler na bato parce que na bi ke mo sapi mo sokola elambate et sokola elongité pardon et yana ti yo boy yo simika micro pe poser na ba question mais na bato ba filmer biso et après na bato so wala de l'émission na biso ya ngwana quoi. Merci à Jarene Sito, Alain Tungu mon conteneur. Je pense que Materazzi yo la kitambo, mais Materazzi apparemment c'est comme si album oyo auto beta et beta kitoko promotion et salamité, mais a déjà on sait déjà aux préparé décollage. Est-ce que bafano bazelanini? Bah au moins on makambo ba moni ya manque ya promotion bien cette fois-ci ndé le quoi auto c'est ça et c'est technique. Cette fois-ci on s'engager vraiment. Yango ça qui c'est technique, mais là na moni ba fanatique na ba to balinga la bonne musique, ba pesa nga so chance à que Materazzi ko sel la musique mo boy. Yango ce qu'on dit na mo ça ko musique. N'assurer ba to ça décollage, ba za na bien et puis dans 2 ou 3 jours ba za na bango nani acoustique Congo. Materazzi abeta mo acoustique mo vite fait, ba zongo avant tout ça décollage ba zongo na remixer ba na sali ba bon na yemika ba nzembo na ngana ba match facile au maïs of pesa chance qu'on a Villa Nova na yembi bien ba yo quand on a acoustique après ba ça ko décollage et ça li bien nga obeti li solo acoustique au mikolo tozana sujet acoustique je pense que ba confrère na yo ba collègue na yo de service malgré ba cause ba vie na yo ba zebele ba beta acoustique les lo peut signer au beta acoustique est-ce que os assure vraiment na acoustique au beta la bato wazalama rasazi tant que Materazzi non na reproduire ka banzemo na wana yemba o bato sepela na ngo e pesanga makambo ya wana reproduire ngo ka kité na yemba ngo pe tant que toi qui na confinement et na sala ngo juste ka bato ba conseil za kité ba fanatique na bando mankenga en sala à part que ba clip na ngai banzemo wana na sali mo acoustique na pour ba mona so banzemo ngo ke Materazzi zo travailler azo promettre ga toujours kité ceux qui ba déconfiner biso to continuer ko sala boulot na biso. Merci Materazzi. Moi biso to na siège na biso sika après place to za ki to comme ce ko awa ba ça ba boulot to na chantier quoi ba ça ba boulot na bi que dès que ba déconfiner biso ba beaucoup to ça monsieur belé beaucoup tant échanger la couleur. Merci Materazzi. Je pense que tout ça dans la période où il y a Covid-19, tout bas confiné. Je pense que tout 3 mois vraiment il y a confinement. Il y a un tas d'artistes, tout le monde artiste est belé partout dans le monde. Bah bêti chanson patriotique il y a coronavirus. Mais apparemment c'est comme si ils sont intéressés dans honte. Non, qu'on s'intéresser dans honte c'est trop dur. Mais nanda aussi communiquer dans les fanatiques à travers Facebook nanga officiel, Facebook Materazzi news tout ça Instagram, nando tout le temps na yembela bandeko nanga ndeko mi batela maladie yango ezanga pitié et poni ekolote tout le temps na no salango na bandeko nanga sauf que bandeko muso basala yo bazaki baba grand musicien basala yango et contribuer kana na conseil public quoi. Merci le président Materazzi. Je pense que cette émission va faire plaisir à Amoro Sandemia, Papa na Joyce, Moninga ya Eric Katokola, Eric Faka, Yendem Tassali surtout ça sur émission le Kitoko. Materazzi leader, oui que leader ça va passer papa. Bon, on a profité na ba bien un leader, on a un grand homme. Grand homme dans sens nini batuba baza mamna sala o ba mona na mis sur lobby. Parce que na mi benga déjà jeune d'aujourd'hui responsable de demain. C'est ça. Na ebi on naza ya mona côté monsieur na Materazzi o musique âge na ba to bete na bi on naza avec le temps de campagne de Materazzi on sape la musique
Aussi la musique, il est écouté dans la répétition, aux anaba musiciens et belé. Ce que tu as Materazzi, aux déjà un producteur, Materazzi, aux un manager, qui est derrière Materazzi? Non, non, c'est un manager. Na pesimbote na donc tout na Autriche, na pesimbote na ba tout ba sauter na ba manager et puis dans un bureau et Cuba et puis mamunga na sala déjà et puis na producteur ba proposer biso mais mambutam so bango ba proposer biso to CP na biso na ngote biso to saka o biso to sala et puis ba to ba payer biso chance ba payer biso chance parce que bango de ba comme ça biso auto komaka ngana bi ke bango ba za patron na biso biso to ba domestique na bango ba payer biso ka chance to ça boulot est bien pour na bango. Merci les téléspectateurs sur l'émission Tolo Belango. Je pense que tu as côté à Christian Soumaïl na gata régie au balancer lui son extrait à répétition bon mon ndenge Materazzi azobeta en live hein répétition sèche je dis bien par beta nzemoya RK match facile tous les cas. Merci la réalisation de Christian Soumaïl. Je pense que cette émission va faire plaisir à Chantal Ntikou, Godin Ntikou, Dieudonné Koumingou. Ah, on a fait ça bon. Joyeux anniversaire à mon ami privé DJ Abdul, mon frère ami Courage, le Zambota Manayo, Yikara Mpiko, et ça m'a comme la rabane mbal tout. Materazzi, Lelo, bande connaît surtout partout dans le monde Baolanda yo. Ça fait beaucoup de temps yo au Kabwana na wazaki bongo président na yo na kombo ya Fabregas maestro lelo kutongoye ba relation na bino lelo zandenge nini asa papa nanga yem ta formanga yem ta sala tout pour nanga et adam ta bien pour nanga. Est-ce que ça arrive depuis Bokabwana si beaucoup de temps juste na lobika ki asa papa nanga yem ta salanga yem ta luko et ça va tout que Materazzi azala azala reconnaissant vers lui. C'est mon père, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais Materazzi que ezana fanatique le monga na poto en États-Unis comme Chico Sam abena toutes nos questions oyo. Pourquoi yo accepta Kalo boutique à l'ongolo mouvement ya
ya Fabricas. Na mukolo boye, est-ce que Kalo zana na musique? Yem tatindo longa mouvement. Kalo za muteki bilamba teka bilamba. Ala frère nanga ba excuse ngande na lobela boye. Kalo sala musique ta. Ngana mukolo boye balongolisa ngai. Olonga ndene. Kolo babongo ngana longa ngamoko, bati kolo babongo na longa ngamoko pour ça la carrière nanga autrement. Siko bat ba Orlando siko. Eloni etinda yo polongwa pa maestro. Ma formation za qui tellement accéléré. Na mona ya na kombe na banzembo ebele mo senga na yemba yemba na ba façon mususu ya ngana longwa. Merci ba téléspectateurs de cette émission Tolobele yango ana moni bongo mon privé partenaire Boulé en tout cas émission ça la plaisir na Bristeline Mwamba émission ça la plaisir na Chris TV Bisselé les en direct de l'États-Unis na sabongo na Materazi bo comprendre que ba propos teni ezoko engager karaye moko Materazi lelo oyo ba sangone tambole partout à Materazi on néglige bana kitambo c'est dit à quoi? Non même pas on mboka nanga jamais ne négliger mboka nanga sauf que même ba concert nanga liboso ba premier concert nanga na salon na ba kitambo premier concert tout ça là tout et qui répétait liboso tout salon na bandal place na vandaka et puis deux ou trois productions tout salon na bomba après yango tout ça que ba production nanga tout salon na kitambo pour na relaxer bana kitambo na muto kitambo et puis na sala ba concert nanga ko na kitambo après nena mosa mama nanga mususu so ba to kitambo ba bengi so to kebeta mais ba concert nanga na bandango na kitambo parce qu'ils ont mabele habité na kosa wiki ba olela na kombono fort benini bazo lela o bimano kitambo dango mona na rate yo komano ka bandal rep kaka bandal tala bandal kitambo place fula mabele na yo place batu ba boule bazawana bazatu ba se bele balingaka yo merci kitambo mais na zape mona bandal parce que solo na za mona kitambo mais bandal pe yambanga ça veut dire yaba commune yaba kitambo ya première commune à Kinshasa deuxième commune za bandal bongo oui nga zape na tout centre c'est ça quoi. Merci artiste Materazi, je pense que les téléspectateurs ne se comprendre que je suis avec le leader, le président Bitela Bengue, grand homme, hein? Grand homme Materazi. Ok, d'accord. Bon, Materazi, likambo moi Materazi, toyoki na banzembo no oyemba kina album no leki a match facile. Au salamo ba reflet ya fali poupa. Mais apparemment c'est comme s'il fallait qu'il part out. Non, il y a un problème peut-être biso tous nesinga na s'influencer na ba musique va fali poupa bango ba vient na biso bango ba faire rigola ba héritier Watanabe ba maestro Fabro ba plique biso to sala musique pour to copier bango pour ton dota la bango et puis ceux qui vient qui peine ngati ça peut problème té ngaza nga moi poisson mon ya vite fait vite les artistes mon boy puis on profite na pesa mbote na vient nga Koffi Olomide à Guada et puis rendez-vous le 13 na You Arena Bercy to Zalawana bani quoi. Yango bangi na auto comme associé na Koffi Olomide. Oh, viens ngaidi. Oui que na auto mona ba statine pas mongo sande mais na mona on pas boulé ko fazo kumisa. Yo c'est comme si batine so bakima Koffi mais yo ndimi no Koffi. Na banga vendenyi. A vient na bangi ndenyi. Vous préparez ni yo na Koffi. Au mona kaka. Dans les villes ka Koffi ko kumisa le 13 awa, le 13 na You Arena Bercy ba Zalawana ba toya la vie na ngai wana mikalo zo benga petit quadre. Na comprendre ba kombe comme belle vie so moninga petit quadre so mona vie no quadre quoi. O bangate. Ah na banga ta muto boya ko banga ta na la TV clair. Mona ndenga suka na maestro te. Non même pas ça moni ndeto boye. Oyebi ke ba mission yo mission na mona ba mission so longo na orchestre na bango finga leader na bango. Depuis to vanda na finga maestro. Aza papa nanga porta un plus pour nanga. Ça veut dire tout ya ne monde na vie nanga Koffi Olomide mo pao. Aza pe na un plus à apporter pa nanga. Ce simbité que naza suna vie nanga, naza na respect ya ki bat mo nanga te que mutu mabe vers yekutu na zo père nanga ko. Merci président téléspectateur pour comprendre ngana aucun mois parce que si Materazi bino ba misaka na Materazi Materazi ça lo bien oh tayo pour le bita bobe bana okomi o vieux wana boy est-ce que bike ba tobe ba pesa biso ba chance te biso ba Materazi boy nani aleki Materazi biso ba pesa biso chance na pesa chance Koffi Olomide la légende Koffi Olomide bon on a olo nanga lo ba bormo ko déranger ba tutu mena lo bango il faut le bakaka la légende Koffi Olomide lo bagé na betolo ba bi Materazi azali ah yo fanda no ga sa to kumisinga te sala ngani avec au mi la confiance trop pour la Koffi commission hein te pona vient na Koffi kuna tenga mon ngana mi benga na jeune d'aujourd'hui responsable de demain Materazi 7 étoiles king na koma king ngana ça veut dire
via cheka kapo na nenga mikolo nde totika la na vie. Par contre, on a besoin les rois de la forêt, bah vient besoin bah jibem piana bah fali poupa bah faire ego la héritier otanabe. Ce qui fait pour des manga bon ça veut dire bah toi c'est la bien décollage zoya. Et puis bah tout bah ça la succès. On a assuré bah on était tout rebâtir la ngapena ça un succès pour ça va tour à tour quoi. Auto simba moto asika yango moto te bah toi simba moto soga. Merci cher internet partout dans le monde bozola na biso na émission Tolobelango émission ça la plaisir bongo na Charlie Kasongo en direct na otanga kombote émission ça la plaisir mingi susu na jarene surtout aller à tungu mukonzi ba conteneur. Je suis avec Materazi donc grand homme toujours sur la to partager to kene malé na émission so mais Materazi apparemment c'est comme si depuis au bandi carrière na yo ti na moya lelo tu as une répétition de côté aux ala une affaire à 25 musiciens au foot à Bangoni. Non, on a une formation et puis on a un essai technique sur l'autre album pour tout se retrouver et puis on a un musicien non souvent un musicien te sont en dose là-bas pesa ngambongo sont en dose là-bas pesa ngaba bambebeli le non ça m'a salate na iba ki weza boulot non un musicien faut na s'efforcer na iba au salon ya on avait va peine à artiste na na tali sabango kete bambongo na bino za na ba omoni ba jinto bato ala tia bambongo za na kacha na so saka boulot bien mbongo ya wana okozi atamso na foto mais non za atamso na niveau au sombelo carte mais so comprendre boulot okopanga pe mutu apelo car biso tous a formation na yango na so na artiste na nga o ba comprendre ba comprendre kete na ki prophète po maestro pa ndo sa biso boy na pena comprendre kete depuis na kota na monde ya Prince Macadam na ko ya rajouter pour na comprendre conseil na et puis na bi monde Macadam so zana faut en avoir pour beaucoup lango parler mambutu musique orchestre maman na tout so comprendre que non responsable au salon tant qu'artiste na ngapé so comprendre au salon peut bien na ninga makamu o za pesanga mo sa pe vina yo pour les longas za sa maïso na sa vina mais so ndo tali langa so za sunanga te tu comprends l'artiste na tali sa bango arrêté ça la boulot na yo et futa yo grand homme Materazi tolingi to yeba fa nyoso ba Orlando partout dans le monde balinga yeba relation ni Materazi ozana ngona bébé Buchu c'est mon frère relation ni ozana ngona Ibrato grand frère relation ni ozana ngona Binafili mon frère voici chers téléspectateurs, je pense qu'on va passer dans cette rubrique Otobengarango, bomba mabé, réaction. Je suis avec Materazi peut s'en aller non, je pense que vous avez ba question ça ngai ba réponse ça yo. Vrai ou faux Materazi au kimilien na répétition pour na Binafili qui na rep. Faux. Voici. Faux. Il on y est le long place na répétition. Long place à répétition na biso pour mutumo ando mukolo place wana ando linga. Eko maloko place moi ba concurrence. Ngana concurrence yo kaka cité et puis na mona pe moi dans ça décollage be mo senga na répéter place à Gaillard papa qui ba fanatique papa décollage ndé na mo na mukile belé place on est comme un peu muké ndé l'air na moi ba senga que te mutu se faire répéter qu'on ndé na préfère na tikango on a ça la mo susu quoi est-ce quoi sûr c'est on a eu vérité o bat ba lui pour na yo Binafili qui na répétition pour hôtel et yo répéter aya qui na lié au répétaka il pas senga on répéter na yango yo bangi na makambo o kimi osunoli yango komino koto yango na bangi makambo na kimi kasi Orlando partout dans le monde aux hommes na place na zate comme Gaillard pe na ninga ba décollage de to senga pina boy au continuation na chantier to ça mamususu moni pa mamususu to lukate to sala ngaba ndemo bo mona tamsusu frère na ngate Binafili ozotanga adoki makambo te wana mutu tamso ki ko sa ki Materazi mutu répétera wana ti il pas y a pété et puis comme une des comme yana n'enga préféré déjà on a libota nanga prévaner que toze la tuer dans album na e ozoya toze la tuer zoya c'est ça quoi. Merci Materazi, je pense que émission ça lui plaisir mingi amoros sandemia vraiment merci vraiment tout ça bon on a Materazi ba question yali ba question ça nga ba réponse ça yo te ko ba ngote to sanga na yo Materazi ce que tu as une hypothèse musicale. Lelo tomoni na monde musical na bino take artiste frère na yo c'est le scram na manda chante ba na guerre ya mabe.
tant que yo jeune frère na bango vous appelez artiste le quoi bango ndenge ba ofingana ba grand tombongo conseil ne ko pesa bango bana ngana bisaka ba vie courage basala ngo ezala bien ba fingana bango oui bango baza ba vie faut ba pesa ce exemple c'est ba vie ba fingana ngana ça vie courage karati. Est-ce que bat ba no partout dans le monde ba bongo net singa der ba fona lo bani pas ba vie na lo baka courage na ba vie basala ngo je te copier ka. En tout cas, vous comprenez que ça m'intéresse bien. Si vous continuez bien. D'accord, Materazzi, les téléspectateurs, on nous sommes là, nos fans, nos Hollandais, ben album décollage, tous les années Yasika. Est-ce que ba featuring ils ont la kati? Ils ont la combien de titres? Bat bazelani. Non, bah c'est pour essayer de na kati ya décollage, bat bazelaka décollage. Et puis dans le but que maman ça la batna ba sala monter, dans le bagage était la musique congolaise n'a porté à 5% quoi. Mais pas c'est le décollage. Ils appellent l'album en goût, il y a pop et kokana ilonginanga. Oui, bien qu'il y a un match facile, Nzembo et Kangaki, confirmation d'amour. Match facile, les essais techniques, mais Nzembo n'a pas toyemba. On est par exemple confirmation d'amour batoyemba. RK match facile, pas ça ko bala balanga batoyemba. Papa yo kamwana na yo. Na nenga age na longo o kesi ambition longo. Batando zelanga. On va batando zelanga te. Na longa yes yo ça ni pressé. Na longa maman premier soin na les PTVT, premier soin bazo na confirmation d'amour. Moi ben ba kiti ba fleur ba mamwe belé na nenga age na ngati. Après bazo RK match facile et puis bazo Oscar Marito. Allo Ben pardonne-moi, ce que là bazo ce décollage. Décollage dans la maison ba Santoyo ezali yangaite. Soki ogoti tembe kende kotuna mama na kola munene na botama na 5 kilo 800 wala na tekelio wana nga ba parolier nga tava na ba parolier okoma na ope yo moko na koma nga moko et puis banze munanga à chaque fois to yena ngo to bongisa ngo na répétition mona Enoch yandeng Derrick yandeng Gomez yandeng nani batutu na tava na bango chef d'orchestre na biso yang ndeng chana idée nini yo mona ndeng nga travailler bon yo mona les gars batutu il y a une génération na oui go ciné no ba faire hein nga pena bazo tout batikela ngane mambo yemba pena na musique pena tu ya on a tout na matériel o musique âge na batutu les gars na banane nga tangi komba muto na lobi na nga o moni ga leki nga ya lobi ga leki nga mena nenga mambo yemba pena mambo banzembo pena leka batutu ya génération na. Pourquoi ça a trop si na moko on a ça trop si pour na yebiti Materazzi bon il y a un fan moral en États-Unis comme on est Sylvie Quasimoto a besoin ayo Nzembo il y a confirmation d'amour elikananga ya suka epa inayo yokama wa Sylvie Quasimoto. Merci, chers internautes partout dans le monde. Bonjour, Nabiso Tozabongona, Grand Homme Materazzi. Je pense que l'émission, ça la plaisir. Nabalandini, c'est émission Tolobeleango. Ah, Nazabon Kakana, président, comme chité, malembe, pour tout Kabonanaye, puisque Aza vraiment fatigué, tu as causé une répétition. Mais à permettre tout ça, la rare moi émission, dans un temps réel, dans un temps normal. Grand Homme Materazzi, Lelo Oyo, tout le monde est artiste, surtout basé dans les préparatifs. Bientôt là, va confirmer aussi là. Les fanatiques nous basent la nini, basent la concert nini, basent la nini, au quoi promettre bango des choses. Basé à décollage, basé jamais dessus. Et ça, album on a monté mamoko et puis on a très concentré.
et puis nayebi ke ba fanatique nanga na osala na décevoir bango te parce que na koma pe na mokili nanga o bato ba comprendre que Materazzi azalaka na osala musique bien pour na bango et puis ba osabe na bien quoi. Mais toi qui ne voyage angolais ali. Non, nga lobela biloko on a ti. Poani. Na lobela biloko on a nga lobara so mo na so na chambanga na chaka na musique. So voyage ezali toyo lobanga na plateau oyo. Merci Materazzi, je pense que question sur Kotokomi na suka. Il a orchestre et c'est une mission va vivre ba sala ba sala mamboza la rapina ke na l'époque na bango pe et c'est un to matoke moi ba matadi moi mini kisantu moi braza bilo moi peme ni kana niveau na biso. Parce que ceux qui battent partout dans le monde, bazana besoin bien ils sont na fête ou concert ba produit ou producteur ba ko zondine. Biso tozali pena numéro bureau na biso eza plus 243 90 38 93 756 plus 243 90 38 93 756. So ba bengi numéro na ba biso et puis to répondre bon so to yokani bien. Fan mo bisinga bien lukako fort na numéro na o ma zoko to yamba téléphone te. Non, wana ko selinga. Ko selinga na yamba chombo ngamo sauf songa na travailler. Ne ba yamba chombo. Où on a son travail où on a studio ndé bat ba téléphone nga mais si ça vient que nazavi na ba chombo ngamo wana ko sipena ayi bat wasala bon baton yebi bango te nga ite. Merci Materazzi, je pense que tu commis vraiment na souka émission na biso mais toza la rubrique moto bengango réaction rubrique to bengango réaction je pense que balandi sur internet ou balinga émission to le bele yango toza bongo na Materazzi question moko pertinente réaction Materazzi acoustique ya Ferre na Kabose yana leleki muni atayo moko yange leki ya bongo. Merci cher internet, je pense que nous sommes arrivés mabe bato yinanga ma grand frère nanga yana leleki muni obi nini acoustique ya Ferre na Kabose yana leleki muni yange leki ya bongo. Merci ba téléspectateurs je pense que tu connais vraiment la souka président Materazzi baninga msu bazali to tika baninga place un monde de la fin ba fan na onesto balinga kayo bato ba sipela na musique na yo décollage ezoya et batutu bazala prudent et ba za musique bien quoi c'est ça dédicace na pesi na yo moko merci ndo yo za biso et puis merci na batutu balinga biso nga domestique na bango na osa bula bien pour na bango base ya décollage ezoya. Mais na bato ba moni na lobi mabe balimbisanga na bato moni ke na lobi bien ba comprendre ngai acoustique a vient na biso faire rigolo ils a danger ya vient na Kabose ils a bien mais nga tanke legi na bango na oya yango na lobi ke yangi legi ya bango acoustique no no komisa na bimakan oh tant so ba chango déjà beaucoup de temps internet peut-être vous allez mais pardon question qui m'a batebele ba otuna apparemment c'est comme si vous en chaîne YouTube te puisque Materazzi Chali officiel et puis dans une page na biso Materazzi Chali officiel Facebook Materazzi News et puis dans Materazzi Chali officiel Instagram et puis Snap tout ça. Merci na ba fan news ya Materazzi na kosenga bino bo s'abonner massivement vraiment na YouTube ya Materazzi Chali officiel puisque sur l'ingo za actualité il y a artiste na bino bolingaka mingi bo s'abonner na chaîne na. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission émission sali plaisir bongo na Amoro Sandemi na zolo lolo su makasi muninga ya Eric Katokolo muninga ya Eric Faka émission que ça la plaisir bongo na grand prêtre mère Chantal Ntiku émission que ça la plaisir na Vali Besale Materazzi yo tozalaki na émission que ça sous plaisir na Charlie Binda émission que ça la plaisir na Charlie Kasongo émission que ça la sous plaisir na ba fan news tu ya Materazzi o tozala bango ana kata répétition mingi boulé yo ebika masoloni to betaka Christian Soumaël to lobarani. Si vous avez monsieur Sali Kitoko Bongo, et ça bon à Bokassi à Christian Soumaël, Tchikicha, cha cha.